pour basi musu nga ba ko sabango mais ni ba le musu ba nga ko sa te pour ça ba jar na bango te la Bible moi c'est koyara une fois deuxième fois les qui a joué maïli basi opesanga na motema mama na habité pour le besoin mosa mobulu te moi sina na ebi ko linga ngai ebi ko linga na makasi telema na bafuka melaka ka nzambe biso bafuka mela biso te telema na koyoka yo na koyoka yo foko fuka melaka nzambe kofuka mela muta mokilité ta de ça ebe ki nanza ya yo te amo piso mosi denga na kendaki tulingi te lobby parce que toujours ça la démarche pour que papa Pichu zongela yo pour lobby lisusu ça la sous bêtise lobby ka ke toye na ke ça la bêtise papa Pichu ozongela pour alingaka nga poso na simatika na saka AVC ozomona nziake na tengama olongo kozongela ngai soit raisonnable papa écoute na ba parents et le but que décision na yo to yango ndeza récite ya ozonga nga pembeni bino bandeko bozanga ba relation amoureuse bo utiliser la bolingoté ya ba partenaire no comme point faible pour ça la mabe parce que bika olinga ko motema mutu na sala ngo ba chete on a préféré na faire na nga boye TV na nga mobima na bina ko bala société. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans les... Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face sur la vérité et sur le pardon plutôt. Vérité en face sur le pardon, c'est-à-dire thème où tu as exploité Mikolo yo, thème où tu as nango na émission na biso nenge siliko zonga la banda na bino Vérité en face, tu as parlé plus sur le pardon parce que comme on le dit toujours, si le pardon existait même au kilo et c'est koufa. Même Nzambe na likolo sera continuer à faire exister mon kilo parce que le pardon existe. Ce qui pardon existe, mais tout panzana, ils ont la famille, ils ont la amitié. C'est la raison pour laquelle ce que sali muninga salio likamba présente à Sengyo bolimbisi. Frère, libère-toi, limbisaye. Yopo sali mabe, zalara la courage, ya rosenga muninga pardon. Ils ont la libala. Ils ont la basi mususu to mibali mususu baloba on clairement nga penza na ko senga pardon te. Non, il faut être humble dans la vie. Soko sali kama mabe senga muninga na yo pardon. Au sali muninga na yo mabe senga e pardon, c'est tellement important. Chers amis téléspectateurs, je pense que Tozo Landa déjà émission na biso comme on vous avait promis na bande ko belé to kutana na ba circonstances belé que cette émission va revenir et voici l'émission Vérité en face. Et merci aussi na bande retour na tangi ba commentaire na moni ndenge ba te belé ba sali ba ouf de soulagement, c'est-à-dire que on attendait que ça tozangi na posa lango ça nous a manqué et nous avons besoin de vos suggestions parce que ces programmes ils a bino bolaki biso que émission Vérité en face ils a reçu ya bisoté émission Vérité en face ils a la voix du peuple été émission Vérité en face ils ali bongo émission na bino donc tant que bobazoko mona ngo susouté vous avez tellement réclamé ça pour nous montrer que toza obligé de représenter bino programme oyo bolingara mingi. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons de vous abonner bao ba s'abonner na muté to sengi na bino bo s'abonner bobo ça na raté ko cliquer na cloche ya notification pour que ceux qui to lancer Vérité en face bo za la bongo na facilité ya ko yeba ki kotimba la moko et puis une façon de soutenir émission like ça na ba kolo YouTube que bolingara émission oyo pona o like ça ba ngi bolingara émission oyo il faut cliquer na j'aime aimer émission o liker yango et puis tika commentaire partager yango na ba groupe WhatsApp na yo partager yango na ba mi na yo partager yango na ba famille na yo yebisa bango que c'est une émission éducative oyo eza ko apporter édification eza ko enseigner eza ko évangéliser eza ozongisa ba ndekobele na kati ya droit chemin. On se retrouve juste après cet élément pour que tout démarrer show na biso Vérité en face en toute beauté. Merci. Vous êtes à la recherche de l'endroit idéal pour un séjour sans stress à Kinshasa, la capitale? Bienvenue à l'auberge Magana Center.
l'aboutissement de vos rêves pour une tranquillité absolue. Ici, oubliez les coupures de courant 24 heures sur 24 grâce aux panneaux solaires et nos générateurs. En ce qui concerne l'eau, nos citernes haute capacité vous garantissent un flux permanent. Surprise, nous avons des offres spéciales. Profitez des rabais exceptionnels pour tout séjour d'un mois ou plus. Dans nos appartements d'une, 2 et 3 chambres. Magana Center, c'est l'auberge des références à Kasavubu. Entre les directions Assosa et Birmanie, sur l'avenue Opala, numéro 87. À Kinshasa, la capitale, Magana Center, sécurité totale, confort royal, parking assuré, auberge Magana Center pour vos vacances inoubliables. Votre réservation et autres détails, renseignements, contactez le numéro en bas de l'écran. Magana Center, Magana Center, extraordinaire. Magana Center à Kinshasa. Merci Papa John Louyeye Magana. Séjour ya malonga na Kinshasa et bongaka boye na kati ya Magana Center. Sukaina. Elle s'appelle Rite. Rite, aza quinoise. Tozara na vie, des fois, il faut qu'il y a des décisions où on ne prend pas ça à la légère. Il y a maramsu baroye bisayo, to ba proposer yo, rose décision malamanko. Mais dans makamsu na vie, et c'est ngaka, il faut vraiment beaucoup réfléchir avant de s'engager. Et parmi Babiloko, ils sont importants dans Moutou. Ils sont bongo. Babiloko, ils sont vraiment importants pour Moutou à réfléchir avant de s'engager. Ils sont bongo mariage. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de se marier par concurrence. Parce que copine n'a pas balaki. Parce que petite sœur a bali avant. Parce que voisine a bali. Parce que ami de l'école a bali. Il faut ngai peka kanabala. Non. Comme on a posa wana koluka kobala, bato belé bazo tomber na bato ya mabe. Quand il s'agit de mariage, chers amis téléspectateurs, ne soyez pas pressés de dépenser de l'argent, beaucoup d'argent. Surtout, nous avons découvert le roman na bandeko bazan à niveau Europe. Le mariage, c'est vraiment un investissement, surtout en Europe. Ça, les fêtes, à Pamba, on te dit $12,000. Donc, ça dit, pour organiser un mariage, une personne peut atteindre même $50,000-$60,000. C'est-à-dire, les investissements, ils ont sous le lot, ils ont famille, ils ont salamara minene, ils ont à cause qu'il y a fonds, on a 60,000, ils ont tourné, ils ont bénéfice. Donc, ceux qui ont s'engager, na makambo bongo zala pena sûr que engagement nazo zwali kamo nazo sala ngo parce que il faut salama toyoki belé na découvrir belé na niveau Europe royoka mariage moko ba sala ki $50,000 ekufaki 60,000 ekufaki mais mariage salika à 3 mois romo na pe boye 3 mois yango mariage sali mais bazala ba place ba gena ko ba crédit o esengeli mois 6 fois sala mobile fois sala pour ba futa nyongwana. Il fallait attendre mariage en exister, mais au moins le mariage en Panzana. Donc quand vous voulez vous engager dans un mariage, chers amis téléspectateurs, prenez le temps de réfléchir. Quand vous voulez épouser une femme ou vous voulez être épousé par un homme, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que Mouto n'a pas supporté? Est-ce que tant que ronflé n'a pas supporté? Est-ce que tant que salaboy n'a pas supporté? Vraiment prenez le temps pour que la décision soit lobbyée à la perte. Il y a tenté. Et mettez toujours Dieu en première position. Demandez surtout la volonté de Dieu. Demandez surtout la volonté de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait sans Dieu, on finit toujours par regretter. Tout Nzambe, est-ce que le Kambo n'a ça là? Dieu nous répond. On n'a pas seulement besoin d'aller chez un pasteur, non. Quand vous avez vraiment besoin de quelque chose, au côté de la chambre, Jésus-Christ a appelé ça une formule.
oyo l'équipe a formé du tout ba royib ça lelo parce que ce qui est important il faut que nous mon pasteur Jésus allait nous dire qu'allez voir le pasteur. Mais Jésus nous a dit si tu as un problème entre dans ta chambre. C'est-à-dire c'est un lien oyo ce que vous avez la foi Dieu va te répondre. Le message on a passé on a ndeko azuli kanisia robala azana posa bala oye baneni no sala. Elle c'est Rite quinoise mais à Oti Brazzaville. Elle nous a contacté parce que il faut senga mutumoro pardon lelo. Azo senga pardon dans le but ya koluka ko reconstruire et le moro oyo abungisaki. Et tout au long de cette émission tu redécouvrir bisona bino c'est quoi le problème et pourquoi Ritz a senga pardon. On se retrouve juste après pour que tokota Ritz to solanae. Merci. Bonjour. Bonjour Papa Vincent. Une fois de plus, to Pessio, merci. Tozong ici, merci vraiment Nanga Monayo parce que au porté choix na yo, il y a une émission Vérité en face pour que on expliquer Pebisoto Sungayo, ozoa solution à bien, il y a un problème aux anango. Cadre o ezaponayo, toza ponayo pour nous accompagner yo dans les cambos anango. Mais avant tout, tu as d'abord et l'on a émission Vérité en face. Merci papa. Et donc il y a une émission oyo. Nous avons pour ça mobile nangai. Nous avons pour ça mobile nangai. Nous avons pour ça mobile nangai. Mais ça là qui est ma bé. Mais puis qu'il y a ça qui est ma bé ma casse. Nous avons pour ça bolibis naï. On a pour ça naï. Ba camarade ba kosengai. Entourage kosenga makasi. Na mimona ki onga na mitala ki peut-être onga na zalib su kitoko to taille couleur. Mona ka ke na ndenge na bando kendele. Donc ezaka nga OK na sala ki erreur. Zamba na ngai to vivre na ye. Akutenga na mwana ngai ye pas na bana za marié mo sa kufa. Akutenga na mwana ngai ye na bana na ye. Yaza yo bana boni? Azana bana misato. Yo mwana moko. Donc asengaki ke to bala na to sangisa bana en tout cas vraiment nazalaki d'accord na idée na ye. Abando occupé nga bien et loko moko to na tout cas ozanga loko mwasi devant mbale. Nazalaki na ngape à l'aise tout zaki bien na kati ya moko na biso. Mais vu qu'il a checké to ina nga trop et pas ya bato. Et qui considéré comme un jour de il y a un mariage coutumier na biso. Papa moi nangai amenacé nga makasi. Alingaki te vraiment ngai na bala pona ye. Donc on s'appelle solo donc que beti la ba camarade nangai no botala mobala linga bala ngata boita moye via âge ya mobali wana ba kamana balobi e fimbate. Si vous avez un jeune fille, vous avez un jeune, vous avez la nine, vous avez un jeune, vous avez la tatana pour la nine. Nathalie Pekoto, yo papa moi nangai, tous ceux qui n'ont pas contact, nous pouvons en acheter, nous solo na ye, parce que moi n'a pas na ye. Vous avez un contact na ye, tous solo là. Donc na ne tous solo là wana, vu que ba kambupe ma be ba rapport pe ma be ba décision pe ma be ba zo pesa nga e ko tanga pe na kacha mutu, en tout cas na bayaki papa na. Ichu na bayaki. Azana un choix salaté. Jour ya coutumier na biso dans mon place et le sala na mon été pour les que famille na ba oloba yepé azala leste famille na yeba azala leste nde loko eko sala ngai jour ya mariage coutumier na biso na ki osala suki ki no sala suki te. Papa moi na ngai ya ndinga ti parce que lokana to kuta na zwinga ameminga na Brazzaville. Na préféré na vivre pas moi na pour azala ki âge o ke ngana yezo sima. Qui a pichu pour pichu azaki mukolo bimanga na braza to kenda pichu ayeba te bisikanga na zala la ka mutu te ni famille na ngani camarade to zwani kanga na mobile na ngai na papa mwana to kei ndi na kenda wado maka mutu e bunasi mais onga na moni kuna na kati ya Brazzaville moi mbala na salinga jamais fi parents se tromper ngai kozanga pe secret na vie e buminga.
Peut-être au monde en cas où papa n'a pas mais où ils a quatre montées na sali boye. Pour na zonga na Kinshasa na sali boye. Moi mbala menenga vidéo. Jusqu'à ce que ndé tolo baboy moi na biso azape na maboko na ngate ya yete. Souffrance et qui m'a casse. Moi na ko supporter souffrance mon papa na sali ngaite. Na komo ke senga ti na wenze na ko senga biloko na ko na komo loka mandia ni moko boy na komo ke lukata ko soka ba sali kuna na Brazzaville na ba resto puisque na zo loko olia na vandi na tadinga na lobi pichu pe to sa ne na yebi ke ngade na bandi mabe na yebi pichu très bien ndingo azai na ngai to na moni beninga ba oleka ba osala ba mission pour da problème moko boy pour na za pesi mona ko ekuta na pichu te famille na ba yambanga te ata ba camarade ni ba yambanga te na mona ki les seules solutions les seules places où na ko zwa pichu faina ya kaka ata ba ofinga ngai na leka kaka ba mona ngai ke na leka ki na sengi pichu pardon azo vraiment place na motema na ya limbisa ngai non na linga kai amour solo eza pichu pichu aza nyonso pona mwasi o to za pembe na ye pichu aza mobali moko boye ayebi kopesa mwasi valeur kana datala ki apparence kosinga donc na préféré ka pichu papa mo sunanga pardon. Vérité en face sur le pardon, thème n'a biso toujours exploité, c'est-à-dire que nous sommes en train de traiter des cas où le pardon est difficile, le pardon est presque impossible. C'est la raison pour laquelle bandaki tobi to bandi plateau yo na baka où il y a boye. Donc aux en la cas moko, aux en la situation moko yo personnellement tout mon qui l'état d'issue que au cause elle a jamais pardonné. Nous dans cette émission nous tentons ya koluka cause ça la nyonso pour cause elle a pardonné. C'est pourquoi contactez-nous na ba numéro na biso toche awa. Même si mutu wana ozana ye azana impossibilité to aza musika ya mboka mais ozana toujours na remords moko ozana toujours na culpabilité moko olukara nini na ko s'exprimer pour que oyebisa mutu wana sika zali alimbisa yo na likambo sala ye voix yango yo topesi yo ya ko senga pardon parce que mutu azo senga pardon azara na komi kitisa atiara ba condition te parce que azana besoin ya kozala pardonner ya kozala libérer. Contactez-nous. Votre plateau est là pour que toi enregistrer, pardonne à eux et puis tout diffuser en haut, avec ou sans le concerné. Rit, tu l'as dit bien, tu l'as dit discours non très bien. Tu te retrouves dans une relation dans Mobali, ou à Lingio, à lobby, à Zana Posa Balayo, mais il peut pas le baramon n'a pas réalisé dans côté. Mais il y a quelqu'un qui a mouti na souka. Tout à l'heure, on a réussi sur le lobby. Jour où il y a libala na bino, jour où il faut bosser la libala, jour où il faut y avoir sa bulo et pas na bino. Les jours où il a décidé au Kenena, papa moi na yo na Brazzaville. Question na ina tout na yo ya libuso. Soki au lobby baninga bazar au pesa au conseil, mais pourquoi fallait qu'à cause la ti mukolo ya libala pour mobali na yo papa mwana na yo aya kozwa yo pour voyager. Pourquoi botika moninga asala ba dépense parce que biso no stoza wato yebi moi je suis marié na leki na nzela libala na yebi dépense nini nezalaka. Pourquoi kozela ti mutu akoma na niveau ko dépenser ya kosomba biloko ya kobimisa mbongo na ye po yo journée wana ozwa décision ya kotika ye. Pourquoi vous faire souffrir Mouninga si dans niveau? Pourquoi pas vous boyer déjà l'avance sur lobby? En tout cas, âge na yo na makamu tout na monique voilà bala misa tout déjà nga âge na nga aussi mbaté pourquoi c'est là qu'un jour il y a mariage? Est-ce que au sala qui de manière volontaire au sala qui ko la mariage to mobali na yo wana ni mutu a forcer ki yo bokende Brazzaville mukolo ya mariage? Bon, ngai ne ezaki teke na sala ya bongo nde ezaki volonté na raté. Ils vont te lancer. Papa moi on a zaka Bretagne makasi. Na bana ko kokate ko tika penza pichu fo na ba vérité. Ko tika za musika na ngai.
amina oyoka mwa moko soki okende nga ke depuis qu'à la fin kutu donc ata présentation pa balinga osala mote donc nazalaki na nga na contact ozosolola nazoyebisa papa mwana nga mona yebi nde naomemela makambo mais nazalaki na choix te ya kokende jour ya mariage coutumier na biso ezalaki volonté na nga te nazalaki vraiment menacé makasi donc bino moko comprendre quand nde nalobi ke jour oyo ya dot na biso nde jour nga na katisa na ye Brazzaville donc ezalaki lo moko apréparaki yango donc nazalaki na choix te naboyaki mpe nalingaki sikoyo eloko monga des fois na comprendre te pa na biso ba être humain je me mets aussi à l'intérieur pourquoi on a toujours tendance à rejeter la faute chez les autres yo moko mukolo nzoto est-ce que mobali papa mona drogaka yo okendaki de manière inconsciente omiyebite to otambola pe na makolo inde oketi okati braza parce que je comprends pas yo tant ozolo bake na kenaki na volonté na ngate est-ce que ba achaki yo munduki to nini en fait assume toi que yo muto salaki yango okendaki na mobali na yo parce que omonaki que tu avais encore de l'amour pour la papa mona na yo to lo babongo non ngala linga makelele te alinga menace te alinga pete ke noko so na miso abato alura ba no memela soki na baki na tia mo matata mo wana ingobi maloko ke naza ndumba c'est là na comprendre te yo na papa mwana ozaki mo sta mbali bo continuer bolingo pana ozaki na papa bicho to banda ko to kabona kana yi tonto boti to tika na contact to solola après zongi abando non lo baketo zonga naki kozonga na biso ezalaki tozakokutana tozalaki ka informé osola na telefone boyeboye pendant que bozongani yoza na papa pichu bo prépare libala ozonga na papa mwana na oui mais tokutana ite asa mobalo abotianga akoyeba pe ba point faible na ngai pesi na kozwila ngani asa pe mona fandaki na ye tant na moni ye pe ya ko ezalaki d'ailleurs que tonga tokabwa na tolinga na papa pichu tozo to bandi na biso sa bolingo na biso mais tant azomona ngai na ba téléphone azomona évolution bon c'est makambo nyonso ye pasenga ki abino asenga bolimbisi na limbisa oyo selekaki boyeboye to bokola mwana j'aime mon enfant nandimaki na acceptaki yango tamina vana papa mwana nga parce que pichu pe bazolo baza mokolo abongi na nga te boyeboye donc ezaki lo mo d'être bando préparer sikoyo osala ngo ndenge tant OK Brazzaville oui oyo kokuta ke mobali na yo yango papa mwana yango aza na comportement ya mabe aza osala nini kindumba azobeta yo azofaire souffrir yo apesa mbongo te to okutaki aza na pasi bozokokaka nde kovivre te makambo nini asali yo ya mabe oyo omoni ke mobali oyo oboyela libala mpo landa ye ediko obisuka otika ye lisusu bon aza infidèle aza infidèle mobali soko oza na ye azolinga bato baza entourage na alingi yo te aobomao dede naza na bacamarade te nasolola te troisièmement andozwa swe na ngai vraiment net te donc comme si ye alingaka profiter na fo naloba vérité moi ndenge pichu abongisa nga po mbongo ezopesama pichu ozwa swe na ngai nakomaki kitoko ye asepeli na nga sikoyo na ta wana ntango azwi nga olieki amema ngai so ezalaki na bolingo solo anga osala plus ke oyo pichu asalaki donc ye sikoyo asali yango neti ke atorture nga mpe langage na banda oloba na nga mingi azongisi nga mpo avenger wana ntango bokomi na braza oui azongisi nga mpo avenger alakisi nga ke ye aza mobali nga na mwasi aosilisanga ntina suka sikoyo lelo posa nous anime na émission na biso tioye on a compris ton histoire tu as abandonné mobali alingaka bala au jour ya mariage na yo pour aller pour voyager avec papa mwana na yo oyo déjà bozonga na ki pendant que ozo préparer mariage na yo et là tu as vécu le pire et pas ya ex na yo pas papa mwana na yo et aujourd'hui tu te retrouves na plateau na biso awa posa na yo eza nini ne une émission oyo posa na ngai pichu azwa place na motema na ye bomeka koyebisa ye vraiment azwa place na motema alimbisa ngai nateyami alimbisa ngai donc aza moko oyo esengo ngai peut-être natikali nango mpona vivre na se ya moi na mwa ntango nzambe atiki ngai
Nous, on ne va pas te juger parce que tu es venu chez nous pour que tu aides. On ne va pas entrer dans les détails à Makambosali, mais on va plus laisser le temps à M. Pichou. Yemoko, aya na plateau na Bissau. On l'a contacté, na ba détails au PSA Bissau. Il est na backstage. Mais pour que tu conduire les solos bien, tu retiens quelque part. Et puis tu solanaye et puis à la fin tu reçois permission et sera au linga akutananayo parce que pardon ba forçara ngo mutute. Mais nous allons faire l'effort pour que aux temps ya reconverser na Papa Pichou Lelo à travers cette émission. Est-ce qu'on dit moi qu'il y a? Oui, Azali déjà, tu gérer qui est et on les bien. On se retrouve après, merci. Papa Pichou, une fois de plus, merci. Dengue a accepté l'invitation à Bissau. Il y a télé-réalité à Bissau, vérité en face. De Total Isakio, c'est un endroit où toujours ça la évangélisation. Toujours le bateau, bazar au Panzana, bazar ba conflit. Tout me voyez baneni ni toroyi ko ça là que batuba basangana lisusu parce que c'est l'unité où nzamba bengi biso to zala na yango pour que mokili et que des bons liboso. Sinon boza bien papa. Oui, naza malam par la grâce. Nango nandambi en tout cas naza malam. Très bien. Papa Pichou to bengi awa parce que na epsakio na téléphone que tozana mutu moko awazana problème moko boizo déranger à lobby que azangi na posa sola na yo. Na kotuna mutu na liboso, est-ce que ozana mutu moko personnellement oyo na mutu na yo ozomi lobelake et ko ozala ye par exemple que mutu moko boye ozana ba même na esika ya musala na famille na libota ce que ozana mutu moko yebi que asala yo mabe moko boye que lelo peut-être ko loba bon aye ko senga bolimbisi. Bon. Oyo eloko etika na motema na ngona bana ko bosana te. Po izakali na kutana ba mibale ya liboso molonga kozanga molonga na ngali ya liboso akufa. Ya mibale na itso ko zala yango na kolinga mwana mwasi moko boye. Mokola ko pesa biloko coutumier ko sala coutumier na ye mwana mwasi wana abunga kaka ndengo wana. Akena so Brazzaville, akena ka salon abunga kaka bongo. Si le beto mona na société. Ata ekone pe na okakate. Donc akena Brazzaville. Bon na yebi bon o kana sarno na mutema na nga yango wana. Problème na mutu so peme en tout cas ezalaka te. Kaka biloko mibale oyo etika na mutema na nga yango wana. Ah Papa Pichou. Ndeni ni mwasi yo lingo bala a se retrouver na Brazzaville. Boyebanaki c'est-à-dire c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un problème avant de la libala, vous avez bien du coup vous avez surprise en bon. Non. Ils avaient vraiment une linganga. Pour nous avons madame nanga liboso mama na bana on a balaka liboso. Liwe kabola kabiso. Ndé na tikalaka na bana misato. Nga pena kinaka musala. On a soin na bana wana. En plus ngai moko pe ils ont fona za mutu pembeni on a kosola nae ozo ba soin na ngai na vanda na tela bino fona luka mwasi kotu libota bagi na babino ko kutena ba maboye pour na za mokongo ba leke non il faut ba lukolo mwasi au ta madimba na Congo central. Ah ok. Nga jamais. Nga za kino bangeba ngeba bangufu. Nga jamais. Nga mutako pona nga mwasi azalite. Ndena soka madame nanga liboso ndenge ngai moko pe ngoluka molonga nanga o nzamba opesanga na ozana ye pona oyo pa ko ndima ngai na bana nanga na zana bango boye. Na kacha kovanda de tambola kaka na nzela à travers ka bande mona mwana mwasi mbo riti. En tout cas, c'est pas la canaille. C'est facile pour tout vent sur la naïe boy. Il y a des bassi bagabi parler. Bon, il y a pas un ma caméra, il y a pas de ti, il y a comprendre que. Aïe gondi mana baninga musupe ba mahera gocha. Ndeka la gara sur la bama nzela pas leki la ka bati poids. Ndeka ago septi ago linga ngai.
nde to vendre pe to sol ne boye ngabino ngala no na ba aventure te fona mona ba parents na yo en tout cas na bala officiellement siko yo parcours ya vie na yo pour ngana aga marié madame nazalaka na ye akufa en tout cas atikanga na pasi ya makasi pour na ba tekelelo ko changer moi si mais comme une force majeure moi ça autrement exactement comme nzambi na bana misatu na ndako na ngai esenga mutufu a remplacer kuna abinanga oui pa bombele ngata bino oui ngai pena sana mobile pour so na bugi le kuta mabe to mukoro muso mono découvrir ko na tala beauté na mobile to botana e mwana moko mais mobile wana en tout cas pena ngana e pena no le kamala muti ezana di botana ngai pala ki violent mobala goya azana keite ba menace en tout cas ngai no simbate na suma lokola eno pesa penate na ko mona kimaka muso kende boye na ke kote musuka pona okimae babi lokola botina mona mo zala maele ko bota botina mona mobali wana nde aisenga vérité ngabno pona yokio pour me misate ngai pe fona sala effort na kutana ba parents na yo mais ngai pe fona se bana isa ke bande ko na ngai nde mukuru mususu mafa bande on sena ba mina ngai que non tala mona musuko boye ya kana ngabino en tout cas na tala aza bien ndenge ni ngabino abota ngai babota mwana moko mon frère yo ngoma sabota pona nini yebi ke batuka mususu ya malamba za bébé ba kozala okoni ngoma sabota oli sabota pona nini oza problème yo fuluka atoni ngobota bana no wana fuluka mosi moko na botité ngabino mona mosa en tout cas na sepene makasi et puis ayibisinga vérité et puis na kina pas moi pemene magana na kota pa na bango te na sina respect na kina ba pemene on vanda hier en tout cas ba rendez-vous tout on a ngal to kuta na en tout cas to sola mala mwala en tout cas na mona boy on a ke luka za tete bamde bande musu ba ninga musabite luka msa asali choix na non tika luka ya lingi bonga problème te et so so na bana ngai oui ne sina na bana misatu abia sikubo sangano futu sangisa bana akola ensemble to boko na bana pour na sa papa bana mona pesa mwana ngai lokana ndimi mama na ndimi soso ndima maki babi oui mobala za la bongo ndene ngai na famille na ngai na ici ba oncle na ici ba papa kulutu na ngai ba tuninga moso mo sikoyo asa bota nga bota mwana moko te biso to bala mo sa bota te ngai papa oncle habité bolo ba bongo te ngai pe mwasi na sana ndako mwasi na makaya aya pe na bana mibale lelo to sana wana sele mbola boni ba 45 ans yo na ndako mabeni na sala ngai bolo ba makambo wana te botika mwana ye pa bota azana bana nde famille ya papa basali bakita bana boyenga bi mwana moko ça va bongo to mwana mwasi wana nde na sala pe mokolo na memi na libota na ngai en tout cas basepelaka ni makasi papa en tout cas ozana na luboko bien ozana makola bien ozabasi en tout cas moi je papa en tout cas te ça va asa ko yaye moko pena misala ye moko en tout cas na libota na ça va et comme mokolo mabota mbali to sangana pona coutumier na biso yanga na ye ya kenda salon banda muta kenda salon azonga te epesa pena pasi makasi pa na ngai ya libota na ngai na somi na baninga na ngo yuka kama lobana balobaka atala boy ngabi na vie na ngai yango na sali nini ngambu nini nga na memi na vie moi c'est de bossa kufi ngai na yisu moi c'est musuna ba ko adapter en tout cas bolingo pe na ngo su makasi et comme na jena tena ndako moi ça bunga nga boy yango ndako basi ba ko tali suite owe mkande na sana ngo yango wana sala autrement ils attendaient kenda ka bongo na kozala direct na binomba la wonde to fandi awa yeni mutanukio bon yeni mutanukio so yeto kutani na yo lelo awa sukumoni so to sangani awa
c'est parce que yé mutaluki biso ne tozoloba awa za awa aza esika tobombi ye tovandisi ye tolingai d'abord tosola na yo toyoka pe explication na yo azali na posa asola na yo abaki à se reconnaître mabe oyo asala yo à reconnaître passe oyo apesa yo et azalaki na makambo alingaka yebisa yo lelo par rapport à nyonso ekomeli bino mbale après une année oyo ye akenda une année après makambo nyonso auti akutani nango esika oyo mpe akendaki alobi lelo adecidaki ayekopesa yo explication ya nini elekaki et puis nini yo aza kokanisa par rapport ya yo na ye mais principe na biso ya émission ezalaka il faut yo nde opesa permission yo nde faut pesa autorisation pour que tokotisa ye donc soko lobi akota tokotisa ye soko lobi en tout cas oza na posa omona ye te tokotisa ye mpe awa te mais tokoluka peut-être manière mosusu et on te pose aux questions est-ce que vous êtes d'accord il y a kopesa ye ne fils que quelques minutes parce que ndenge ozawa ce qui est vrai si lelo ozalaka na bapoint d'interrogation mwasi olingo bala oyo bosi bobongisi nyonso parce que ntango ozoloba jour na mino ya libala c'est-à-dire badepense ese esalami bozwaki ntango osomba babiloko ya mariage coutumier oso obongisaki enveloppe oyo kopesa libota nyonso wana nyonso eso esalamaki du coup mwasi akei ozomérite quand même explication yeba nini elekaki nini esalama pour que lelo ose retrouve yo moko boye yango biso mpe tongai toloba na yo ne fils que droit wana ya yo wana explication ozala nango besoin ata kuta oza peut-être eza susu n'impact moko te ndenge ezalaki liboso mais au moins oyoka likambo yango ezalaka nini esalaka kaka kende Brazzaville asundola yo moko na Kinshasa awa soko kopermettre biso tokotisa ye bon nayebi te ya se plaît kaka lelo donc elekaka na télévision oui en fait jusque là eza nano na biso awa ezoleka nano na télévision te na suka nde toyebi nde nini tokosolola na bino mpo bopesa biso autorisation eleka na télévision mais pour l'instant oyo ezointéressé biso eza nano bino mibale bosolola balobi les paroles s'envolent les écrits restent les images aussi restent les vidéos aussi restent eza baarchive peut-être un jour ozala nango besoin mokolo mosusu kambo ekolobama boye ke na mopepe mais soki etikali na baetando boye ekosunga yo peut-être mokolo mosusu yango moni totyaka nano bacaméra boye nayebi te mpo libota ezali akoko ta bami pembe ndeleka ta na libota te alobi en tout cas ndenge aexplikelaki biso nde kaka oexplike alobi même famille na yo ayebi ke aza tellement mal vie que aza esika mosusu ta kokimela comme eza esika oyo tosala yango mpona kosunga kopesa conseil biso mpe tozalaka libota na bino toza bato bauti na planète mosusu te donc tokokosunga mpe kaka likambo mpo keleka na kimia mikolo ebele namona ye mikolo pene ebele ayebisi biso une année déjà depuis akenda ebele namona ye nayebi te bon loka toza bato esanga mpe fo koyoka mpe moto surtout yango soki mabe nini nini yango elekaki nayeba mabe nini esalaki mpo katika surtout eloko wana ndenge aza nango besoin eloko wana tuna yala bato yala bando babi eza makambo kaka bino mibale loka lelo amonani mpe eza mabe te. Voilà, chers amis téléspectateurs, tozui autorisation ya Papa Pichou. Tozo soit transition pour que tokota ndona biso ya moi Rite na réplique na biso ya face à face ba mi balé ba zo tango solo la Rite expliquer nino yo azanango na motema par rapport ya nyonso et les cas qui entre ba mi balé. On se retrouve après. Voilà, chers amis et téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabicho après organiser Koya ya Maman Nabicho Rite. Ndeko Rite, né na Sola Ginayo tout à l'heure, c'est que Biso Saki le nécessaire Nabicho pour que Bo Koutala na Papa Pichou après une année. Journée ya kitoko ezaki ya bino mibale oyo ezaki ke na poko afubu ke na ndako na bino olobi ke bobandi ya bino visika des journées oyo
yo zo ki mokano ya ko kene mo voyage na mboka ya Brazzaville. Au contactaki biso parce que ozangi na poso soa na papa Pichou. Papa Pichou aza awa sur place. Nazo pesa autant nazo tika la bino espace oyo bo solo là oyebisa papa Pichou nini elekaki pour que yo journée à Libala on se retrouver na Brazzaville et nani azaki na sima makambo wana nyonso na nyonso wana posa na yo eza nini. Papa Pichou azawa pona koyoka yo totiki bino pour que bo solo là. Merci. Pardon. Nebi ki nazokisa motema na yo. Nebi ki nablesaki yo makasi. Pichu nalinga yo papa. Nasalaki yo ma propre volonté na ngai te. Amekaki mpe kosepelisa bato to entourage naloba. Mezaki ya motema te. Moto asala nga na longwa les jours ya mariage coutumier na biso eza papa mwana ngai. Vraiment aza brutal makasi. Naboyaki nayoka soni na miso ya bato. Naboya mpe kombo na yo esambwa. Moi je pense que na protégeaki yo ok na mimonaki na memende malheur na nga mona fille. Pichu pardon papa na ngai. Nalo sina na ebi ko linga ngai pichu pardon. Ebi ko linga nga makasi. telema na bafokamela kaka nzambe biso bafokamela biso te telema na koyoka yo fo kofokamela nzambe kofokamela moto ya mokili te telema na koyoka yo telema ovanda oloba na yoka yo telema nasengo pardon ngai mpe nasengo pardon na bizongo vanda na kiti na yo na koyoka yo kene vanda oloba na yoka yo bo batelemelaka bafokamelaka kaka nzambe bafokamela moto ya mokili te vanda oloba na yoka yo. Loba na zoka yo. Si tozalaki ensemble na yo wana tozongisa contact na papa mwana ngai. Ezalaki profiter ke natika yo les jours wana ya mariage coutumier na biso. Même si ta famille nanga bayeba ete esika nakendaki. Nasalaki mpona luka kimia. Mais si qu'on a kei picho, nakende komikota na kati ya libulu nga mo ya souffrance. Nayebi comment ozali na ngai. Yo po yebi ndeni no tozalaki na yo. Natikala kotriche yo te. Natikala mpe kokosa yo te. Nazali na choix osala te. Aya kozwa ngai na salon de coiffure. Yo mo téléphone makambo tout eleka ngai te. Parce que nakendaki na se retrouver les loro te picho. So na reconnaître na biki na zonga awa Kinshasa. Pona luka yo na leka boye une mission pona luka yo parce que tu es mon homme et je t'aime toujours. Naza na ngapela ba ex ona leka na vana kutana mais na luki bango te. Tu n'as pas besoin de pour un bon côté. Si c'est pour un bon à cause d'un ayuté, na besoin pas noté. Na zongi pembe na yo pour na yebi ou ezakati na yo na yebi qui est pichu devant moi si na ye. Au père ça m'a pas respect mérita na ngai. Ngande ce qu'on dit na blessé qui au motema. Je place. Mbisanga papa na ngai. Mbisanga vraiment pardon. Tu n'as pas de Osirisi. Ozama maloba musawa bato sirisi. To bakisa mususu. Rito sirisi. To ko bakisa. Osisi na nte. Na tunso ko sirisi. Ngape na lobati, yo lobiti. Osirisi. Pour le moment.
Riti. Na banza na solaka na yo. Na bombelaka yo te. Pour ce que olingi mutu, olingi mwana moto, il faut vérité. Pour basi mso nga ba ko sabango. Mais ni ba le mso nga ko sa te pour ça ba jar na bango te. Oyebi makamuni nga kutana kana ngo. Moi c'est dans liboso akufaki. Na ye na sololi na yo. Wasira nga nini? Oyebisa nga nini mama? Omoni nazaka mobali na zolo baboye. Po biso mbala ba violence te. Bolo to ko kabwa na biso soit de kabwa na biso. Mais to ko so na biso na nzela. Ezana ki ennemi te. So itanga mago zala ngai o zala ngai ndongo zongi le loboye. So itanga magite, itanga magite. Biso nzo to mona to ka mabezala. Pozana miswala bala pa baseleka ke na ko mona ote. Atteindre une émission à maman na bimse mobulu mais ça ba jar na bisoté ya ba jar na bisoté ngapi na sana libota na ngai mama pasi opesanga na motema mama na ebité pour le bosa mosa mobulu te yo lingena mutu okata nzela wana olingena mutu aba asaka na molonga na kenda na ye alikipi na makambo mosusu tabine fois kaka mwasi mosusu atia na ndako ola so tande kone mobali so mbena mbazo bala na so tande ka mobali na tia melo bifana duka kaka mwasi na tia na ndako na kuta na yo kitoko kaka te tu nga basi kaka pona kitoko te mosa zela malamu oyo sela kene so ko bomanga ngai oyo mokolo kindaka wana oyo mona na kate nini komela ka ngai na la mukila ka wapi et surtout na olelo yembango osenga pardon pour kutinga oyo kisango aza envie asaka ndenga salaka loska asaka normal tamu sina musika pe omeka ko kenge ndango no landane na lekrane na tambola obite tikana zonga pa zoba wana ke senga pardon boso na simatika na saka AVC ozomona nziake na tengama olongo kozongela ngai na ebite libana na batumi banete nga za mu Congo libota nango yebi ndenge bayambaka yo bato babwaka bazalaka me comme na suka moso balingi yo me na suka makambo yo moko pasuli sani ngana ko limbisa yo me libota na ngai na yebite eza pasi kutune na kuteno ama surprise na kutano na déjà surprise na kuteno boy bato bayebi te kana kutano lelo tana ba lo raconter que na kutana rit tala boye kutu yaki boye bato bakotonda webi nini balba pona na sima ndengo kenda wana boni baloba mais nzambe ka to sambelaka basai na nzambe olendisa ngai tamusaki ne mwasi ya vie na yo taki ne yete papa vanda banda po kenda wana naza mwasi mosusu te on a préféré na vanda nga boye TV na mobima na bina ko bala société na ozaka ka boye nyonso eza voté ensemble tabi fa ibe ki non sa yote amo piso mwasi ndenge na kendaki tellement permettre à monter c'est que place ezaka ya arrête non il ne sait que ça yo tu lui bats les aramos non ko ba bongo te yelo ne sait que ça yo yo za nzambe non ko ba biloko lo ba wana te non osomba ngai te toza batu non mama ko ba bongo te ozolo bana yo non ozolo bana yo bien na zoyo kayo mamu solo ba pe mutema na nga na zoyo oza mutu fona yo kayo ndako mandaka brutalité na violence non mais soko na ko ba pe na bimi na kana na kei mais na lina yo ko za mutu oza nemi na ngai te ngani lo to wele zate eleki nde bolingo abulingo kiminga mo musenga mabraza pe na tika na ngai ndoko pe na sima pe na china bali mo sanga mususu na china ndako to mo se balaka nga uta na mboka na madimba ya na chana ndako mais na tena bino makambo nsa ka yango mokaka oya kuna akufi na zu mususu na bana suvi akimi ngai ngamle na vana nga nanu mona ngamo pa mo si sa pusani azo me kola mbila ngai so me kona kokuna mona se na kila na restaurant
bon mabasi na mabasi na eloko yo salanga wana mama na ndenga mabete on solo bata mongonge matinga ya po esenga da mabe no comprendre eloko sala mama otikanga na pasi ngana sa eloko nanga pa na yo na zonge moi sinanga mo ex nanga mo wakala na bino basi ta musumbe si okena na mbeteke tuna na kinkoli to wapi menga mo tanke mobali na meko yika kama mpiko pour ina molonga yosona na kufi akei po musho a envie akimi mais na yika kama mpiko tanke mobali kolimisa ko bosana te dina ko limisa la ngayo mais famille na ngai pe bazali na obanga pe famille na ngai libota na ngai ndazo banga pe bango po libala ya batumi balete ata le na jeu doke na États-Unis ata doke na Canada kaka biso mi bale yo bandeko na bazala te ngaba ndeko na bazala te wana za libala te na yebite mama wana pena désolé eza moi pasi na yebite soki pena tuna babatu musu bakolo pembeni na yebite mais na yoki okaka Pichu est-ce que sona kufi olelanga moza mutu tofone mwa tango pe tofande ngapi na salon mabete bona ko kabela ote oyoka pasi na ko kabela ote soki okinga kufi oyoka pasi moza mutu bon wa to kangame na mapango et ça la biso pasi te ata mo le ko na mo muta ko ya kufi po muta za mbwate asa nyama te oka muta kufi ata na ebaki te muta kufi ndenge ni et pesa ka pasi to le rappela ba morgue ozo le kango ta ba menu otali bo na photo et pesa biso pasi tout ça batusi yo pasi na ozana ngote yo to otala ka pasi wa yo yo ke ina na Brazzaville otiki ngai po yo ki sango ke na za bien po tuni pembeni ça c'est là muto na tika ko tala boye yo senga pardon ndo senga ngote mais tant ozo bakina na Brazzaville c'est que au moins que Pichu na linga yo na za musika mina bando landela yo mais ozana ndaka mutu mususu ola na koma ozolambula mutu mususu blo akolia ola ndaka koma to bossa na le passé papa Pichu fongola motema mama bino mo bo compliquer ba vie na bino mama ngalinga ko makasi na linga ki o makasi kitoko no kaka te mais na wana mal bambiso no solo balanga ino sala nga plaisir et ben c'est bisanga makasi mais subitement na makambo sali nzambe ka linga ki na yete autant musongo to fa na ndako obondo botlanga bana ya mobali no wana alors ça passe Papa Pichu oui na tiré ibino temps pour que bo solo là na Maman Rit na ngaki ezala moment mo ya bino mi balé à confrontation au soulever au s'exprimer en fait et logo ezanga kiyo ezaki poser explication ma kamino sonenge le cas qui entre bino mi balé bo ko yeba ezala nini lelo ozu quand même vérité ebi ka kenara pa ex papa bon mona nae et puis lelo permettre yo aussi défouler obimisa nyo so ezaki kati na yo surtout on va na opana inane mais na ninga ki avant to continuer du solo oyo na koti ya papa moko awa ndeko moko pour que to yoka peu point de vue na ye par rapport ya likambo yo ndenge ezoleka awa na osenga na équipe ya technique na biso réalisation sur bako koti la biso papa Noël to katate donc to koti papa Noël sinon sur bolingi tout soit transition pour que to bon ça plateau merci. Pichu, bonjour. Bonjour papa. Bonjour Maman Rit. Bonjour papa. Le solo Nabino est très émouvant, mais rien n'est impossible à l'Éternel. Pour y un réparateur à la brèche, c'est lui, Dieu, qui donne la paix, la tranquillité. Hein? Et là, et puis, Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait ce qui vous pouvez rester ensemble. Il y a
nabi awa ne toza boye bato baza ba acteur ya bomoi na bango c'est vous deux. J'ai entendu dire qu'il y a la famille, oui. Mais si je parce que toi n'as mingité. C'est toi qui n'as tant ébélé dans la toute la question définition et mariage et ça. En un seul mot, pour gagner du temps, les mariages en un seul mot, c'est en français ça dialogue. Dialogue, ça veut dire l'isolo ya bateau mibale. C'est toi qui na lingala mariage ça l'isolo. Dans ce pays-là qui d'ailleurs n'a eu qui pas pichou aux oloba que aux agina besoin ya mutu po solo anaye. Yangwana au ndimaki bomoina na Maman Ruth. Oui, ça c'est vrai. Ça j'ai aimé parce que c'est ça la définition du mariage. Mais il y a des choses qui sont entrées na katina bino où il faudrait que même ceux qui lobby, hein, parce que nous sommes là pour évangéliser. Hein? To évangélisaka na ba ignorant, na ba savant, na ba to mayele, na ba to yo ba kenda ba pe classe mingité, mais comme baza batu société ndima bango. N'est-ce pas? Alors awa il y a une chose. Il faudra que même l'obispo to zonge to bozonga ni plutôt. Maman Rita eba qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Nzamba ebisipso le banaye, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Cœur wana o lilobelo barawana, ils ont intelligence. Donc faut battre la maïle na biso makasi pour bomoye utakawana. Donc lobby Maman Ruth, s'il arrivait que papi tu l'as accordé au pardon naïe, il faut y avoir que discrétion dans la vie et ça très très importante. Ogo cha vie na neti na gambelate, neti na zandote. Vie faut ezalaka bien protégée parce que c'est ça. Dieu a appelé ça au moment où cher. To futani. Alors, pourquoi faut-on négligent? La vie est merveilleuse, mais faut-on ni mayango. Si ko jeune place au kendaki. Anyokolio o zako benga mobange azana motema ya kitoko. Vous voyez pas que ce sont des erreurs que beaucoup de gens font. Même Nzambe Moralobi, il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde quoi? Le cœur. Nzamba tala motema. Moi je n'ai pas besoin de tala bilonga bato. Nazana besoin de tala misala na bango ezandenge nini. Et les misala tomona par les actes. C'est ça. Mais et là le roi ndenge nzamba loba ce ko lingi mwasi na yo, zwa mwasi na yo. N'est-ce pas? Oui. Vous allez poser la question à la famille. Mais moi sur aza mwasi famille te ngai moko. Na yebisa bande ko nanga ke mwasi nanga aza mwasi nanga. Na linga ko tout même bande ko nanga na libota ba benga mwasi na biso. Te aza mwasi na ngai. N'est-ce pas? Aza mwasi na biso te. Mwasi oyo soko ndimiye bozonga na aza mwasi na yo. Limbisa est disponible. Nzambe kutu to sala mabe ya makasi, mais nzamba limbisa biso. Vrai ou faux? Vrai, limbisa biso. Nzamba limbisa biso, n'est-ce pas? Oui, limbisa biso. OK. Si tu veux prendre ta femme, tu la prends. Bozonga ni problème ezate. Mais au copé ça épé mi beko parce que vous allez répartir de nouveau. Hein? Bana pe bana besoin bana na lisungi. Oui. Surtout. Bana besoin de surtout voilà. Il y a à comprendre que et si kana yeze pana yo. Hein? Pour ce que tu landa mabenyo so muke ngana zo féliciter yo. Tu osa brave. Osa na motema moko munene. Hein? Vous vous imaginez tu viens de perdre la femme au vent de l'obi non, je vais refaire les choses aux ongisi moi si les jours nazo benga en français jour fatidique, n'est-ce pas? Oui. Jour oyo, yo décidé pour moi c'est à côté panayo, de moi si jour azo disparaître. J'ai bien entendu que bandawana omunyeka lelo. Oui, namoneka lelo. Grâce à la vérité en face. Oui. N'est-ce pas? Oui. Reprends ta femme. Joa moi sinayo. Nathalie esprit na bidon na moni que ça va aller.
prends ta femme, pardonnez, expliquez na famille, yo moko zala avocat na ye. Hein? Ça fera du bien. Nzamba lingio, na motema makasa pesio, au vivre na moi mikolo belé. D'accord? Nayo ki na omeka, ko sona libota. Omeka te papa. Kaka mbala mo kaka. Omeka te. Po si to fandi Ka funa sona libota na ngati. Papa na ngai. Omo ti to vandi. Singa na ke Brazzaville. Simbi te. Yo po tikali auzui moi cité. Oso comprendre que ça langage de Dieu. Mama. Kingana yo nde oyo nzamba bongisi. Nzamba bongisi. Oui, toza batu na sa mo. Voilà, merci beaucoup na Papa Noël pour na conseil où est disposé awa na émission na biso lelo. Papa Pichou, je pense que nous ne sommes pas venus ici pour vous forcer de pardonner Rit Pascal et Luki Bisso, mais nous avons voulu juste donner une chance, une seconde chance na Mout Oyoyo à comprendre que à Salaki erreur par rapport à la décision à Zouaki Jouyo et Alibala Naye et à revenir à la raison et à tenter chance. Parce que même quand j'étais sincère avec elle pour lui dire que c'est pas facile. Ça sera un peu très difficile. Mais on va tenter. Je le rassure qu'il n'y a rien, je te rassure, mais on va tenter par rapport à l'isolo Betty. Mais tant que tu es sur la Papa Pichou, on a un très important, lobby. C'est-à-dire que tu avais trouvé une bonne personne, la Katia Ritz. Yami Balé, au soulevé que l'homme lobby famille. Papa Noël a tout le awa. Yone Mutoza, Yono Yebiye. Nous ne sommes pas venus ici pour encourager l'infidélité ou manque de sincérité dans la relation. À tout ce baroloba, ce que vous ici, ils ont PC autorisation à bander la lisoussou parce qu'il y a des limbi ça est caca. Mais ce que les aïe car pour nous repérer ça monte seconde chance parce qu'en cause ça sous ma b c'est que biso nous tous ensemble la sous embêté parce que chaque jour biso tous ça ma b tout ça a erreur dans la vie. Monte mo retard le baquet y a ça ali sous moi ça tout monde on trébuche toujours. Mais tant que quoi il s'amara tous on va pas moto to senga yi pardon to senga li sous pardon. Donc ngai na sengi motema na yo c'est-à-dire yo moto ebirit rita sali mabe à commettre il kamomoro ya mabe makasi oyo moto moko robetela mo maboko te. Mais le fait qu'à reconnaître qu'il y a sali mabe et à reconnaître l'importance na yo, il y a un adage qui dit mieux vaut un ange, un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Moto a yebi valeur na yo et bien importance na yo, a ko reconnaître en puis alinga zonga na makolo na yo, a ko mériter pe seconde chance. Mais la lobby te que to forcer yo. Mais ce que moni vraiment que et peut encore avoir une chance dans la vie na yo, pas seulement ko bala et lobby mo PC sous temps pe meni na yo, papa Pichou en tout cas et le retour c'est mon frère. Nayoki ndeko ndongo lobi surtout mosana nzambe alekiawa alendisi en tout cas biso nyusu tobanga kaka nzambe soki esalamaki ndenge wana bon nyusu kalaki na nzambe mtayebi mais nga mlenga eriti ngai mona alingaki ye na seplaki nde makasi azala molongani na ngai na mimi na libota na ngai esenso mabota mibale basangana po tokende na libana na biso na coutumier nga pe naza libota na ngai nayoki conseil boya conseil te il faut koyoka nayoki o balobi awa ekoti pe na motema na ngai tala mokolo ngo tozalaki mabota mibale oyo ngai bazalaki wana nayoki pe na bato bami bazalaki bana pe bazalaki epesaki pasi na soni na mawa ki mobali kaka soki mobali te alors mokolo wana okoka te mais qui mobali kaka yango na yoki conseil
mosala nzambe lobi makambo etuti na motema na ngai en tout cas na pe motu lobi yo moko oya sala lisumu azate biso zo sala ka pe mabe kaka minusa na boya tseli kambwe to sala ka boni na nzambe yango na zonga na libota na ngai ne misa libota na ngai bongo o libota ba koloba redépendre na libota to redépendre na oyo convaincre parce que biso yo ne muto convaincre yo muto foza l'avocat ya mwasi na yo parce que libala le bo sala bo kanganda na butu yo na mwasi na yo na bana libote ko zala sika na yo bazan influence mais est-ce que ko rassurer biso ka ke roza l'avocat na ye pa libota na yo oui mosa na nzamba lo biao na za mutu ngai pe na sala ko na limbi mam na comme le avocat na limbi pe moi moké na tali pe le santé pe na sima mosa na nzamba te yao malaba na nzambe ko le kapamba te funa kina na libota na moko mi bale misatu ope to sola malamu o lo meka na lendi sa bi no tala pa na kende na tala yo le kamna kutala boye na meka ko lela bango na ko lela bango wana ngai na ngosonga soki na ekisanga songa na riti na ngosonga na riti ko na za problème ite riti ro ebisa papa nini alors avant que to si ça parce que papa lobi fa kene na famille a sola na ye libota avant que AEP sa biso décision finale na ye donc ebisa nini ya suka Pichu na yebi bien doza no lingano ngai olinganga nga plutôt ka pasi na ngai nazo comprendre ce que vous allez mais là on yebi so kaka Pichu soit raisonnable papa kokutana ba parents et le but que décision na yo to yango ndeza recite ya ozonga na pembe na yo oyebi mitema bato ngo ko yebisa makambo nyonso te mais sois raisonnable mona nga ya suko le bi pa na yango wana Rit, j'aimerais être sincère envers toi ozo insister na point moko bi que papa Pichu alinga ko mingi et à la point faiblesse na yete pa na yo to lingité lobby je suis sincère envers toi to lingité lobby parce que toujours ça la démarche pour que papa Pichu azongela yo pour lobby lisusu ça la sous bêtise lobby ka ke soki na ke ça la bêtise papa Pichu azongela nga pour alingaka nga amour ya papa Pichu et à la faiblesse te pour na point faible na yo ya yete pa na yo pour commettre encore bêtise parce que wana même biso to za na difficulté ya koluka nini na ozongisa bino mibale. La Bible, moi, c'est koyara une fois, deuxième fois, c'est qui a joué maïle. Eva koyara, mais moi, je suis ami balé à jouer maïle. Non, promettons que moi, je suis ami balé, n'a moi, c'est le bosso ta cosa mena nyoka. Erreur il est qu'il n'a non permet ton et salama. T'as mis dans la selle, qui n'a trompé au lissus. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien au Tolonga et Tosalalelo avec Papa Pichu na Mamarit. Le reste est Totskali, Libanda ya caméra et puis tenir bino suite. Il y a Nino Roleka après que Papa Pichu a solo la famille. Mais là, on a complété les sous-sous pour na Rolobane na Mamarit. Bino bandeko besoin d'avoir une relation amoureuse. Bo utiliser la bolingoté, il y a des partenaires comme point faible pour ça la mabé. Parce que bika olinga pour monter ma moto à sala ngo bachete. Merci à l'équipe technique nanga Urano Paro Sesayo Jiva Zolandonga et puis na équipe ya sécurité ya bandeko tout pour assister biso na Papa Noël et merci na bino tout botali pour besoin continuer de partager contenu oyo. On se retrouve prochainement. Merci bye. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans les